Bandeko, ndeko mobali o bozomona na foto akimi ndako. Bosunga ndeko mwasi mama ya bana na ye akoka ko retrouver ye azonga na ndako. Bandeko ezali vraiment nécessaire. Po soki eleki 2 mois, 3 mois wana ekokoma grave. Boyebi bien. Mwasi soka kimi ndako azongi ezalaka pasi po akima lisusu. Loba kaka azana problème na mutu. Me mobali soka bando kima ndako azolekisa ba 3 mois yeba akoki kobanda kokima ndako vi na ye nyonso. Nakanisa bato bazana bamboka misusu bazoloba koko nanga batikala kokima te na bomwana kimaki me lelo ya kimaka susu te. Soko tali malamu koko na yo okomona akotaka zamba o ake ko chasser akosala 3 mois 5 mois sima bimi wana ezaka kokima ndako azozonga po azongaka même pas na mboloko ata lapin azongaka na 3 mpuku. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, mobali oyo akimaki kaka ndako le 13 février oyo. Tozape na mois de février. Mwasi na ye ayebi bisika akei. No ayebi bisika kete, me ayebi mutu baza na ye. Akimi na ndako le 13 ake kota pa ya mwasi mosusu. Na miniti oyo ndeko mobali aza ya kobunga te, azali bien. Azana molongani mosusu. Alors, soki ndeko mwasi apesi alarme, seke azana posa ya mobali na ye. Bana bazana posa ya papa na bango. Bandeko, soki bolingi bosunga ye sikoyo. Oyo nyonso akomona ndeko mobali wana, bo menase te, bo lobele mabete, me bo faire raisonner ye. Pote azonga na ndako. Po soki eleki 2 mois bandeko. Eleki suka 3 mois na kosa bino te, akoki kozonga lisusu na ndako te, akokende libela. Soki azongi na ndako, boyeba, akokima lisusu ndako. Ndenge toza komona, bandeko na biso, Martin, azana mwasi na ndako, ake kobala mwasi mosusu, sakima, elingi koloba, asa banda kokima banda kala. Donc, ndenge azongi na mwasi ne ya Bruxelles, ako continue kaka kokima. Yango ndeko mobali oyo, soki eza kokima ne ya mbala liboso, bandeko, madame na ye azana chance, mobali azonga, pe sima mikolo, abanda kokima lisusu te. Ndenge na yebisi bino. Même na bomwana, tangu nanu, mwasi abali te, mobali abali te. Ba jeune fille bakimaka pe ndako. Mais jeune fille soka kimi ndako na bomwana, soka zokola même na ndako ya libala, bakimaka ndako te. Soka kimi lobaza na problème na mutu, babomaka nde libala. Mais mobali bamesana kokima bandako pamba pamba te. Soki abando kima ndako koleka 3 mois azongi, akimi koleka 3 mois azongi, bandeko boyeba akokima ndako vinyos. Même atomoni aza na couple azokima ndako me bozoyeba te. Nakanisa bandeko basi mosusu baza na mibali na bango.
mobali akendeke musala azongi 16h to azongi 15h asokoli abimi simanango azongi na pokwa alie to aliaki alali a solution moke akoko sala ngo pendant 3 mois yona iboza na temps moke ya kosolola maza na temps ebele ya kosolola na ba camarade na ye na ba collègue ya musala wana pe eza kokima ndako boza ndako moko me akima ndako yo koma kosolola kaka na bana na basani na télévision na ba théâtre obakisi papa robot bon kobakisa ngeza problème te naza omsel kaka telefone ngape na koko kimiso kuna ye akene mesana kaka na batu akendeke me bandeko foko sunga ndeko mwasi oyo boza na place na ye mobali naza nanu jeune ye pe aza nanu jeune baza na mwana na bango to bana baza na futur mulai baza en couple ndeko mwasi alingi un jour basala ta fête ya 10 ans ya 20 ans ya 30 ans ya mariage yango bosunga ye mutu moko talobake soki mobali akei tika kende luka mususu non eza nano eza nano mobali akimi kaka sikoyo neti lipa ya moto akimi sikoyo bon kote pa kei azoka penza moto azoka penza moto na bilengi yango wana mutu akokuta na ye lobane penza na nenga calme po na ndimi te akozala na temps ayoka motu po motu soki akimi ndako surtout mobali oyo aza na mwasi na ndako soki akimi ndako bilengi oyo azoka kuna aza capable même soki azosomba lipa 2 euros apesaki 100 euros bani bazongisile mbongo abosani na ye alobi napiaki 10 euros po aza pressé azonga akontinue bilengi ndenge bomoni foto oyo tout le temps collé na mwasi wana boyebi be basi oyo bazwaka mibali aza na kati ya libala soko aye boyebi ndenge balangwisaka bango soki boyebi te botuna Martin soki Martin bombi sekele azolingoloba te botuna mobali ya Cynthia Wadol nga papa robo na sukisi awa botikala malamu kasi botuna mobali ya GLT. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.